Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, Nabana Poto, Nabana Mononté. Ça dépend de l'heure à laquelle que vous suivez votre émission entre nous. Encore une fois, là, votre humble servante, Maria Badim, autrement dit la Marseillaise. Nakati à Congo Température. Là, je tiens à remercier à Madame Rosette la fleur d'amour. La classe de Blas appartient à lui, mais en cas sur l'Arabien. Dès entre nous et le rabino bloc obino moroba na poto bozaka de cité les lots na Lumumba moi na ya Patrice Emery Lumumba na ndenge kaka to le kaka na biso to moni pe azalek azapi na musala zo sala intéressé biso pe to sola na mes condoléances à ma sœur chérie hein Anna Stella la fraiseur, la reine Anna Stella la fraiseur, auteur Kobung Samoa Nae Marcelo, depuis Londres. Je suis vraiment de cœur avec vous. Merci beaucoup à Marem Irène Chira, toujours Pembeni à Anna Stella et Zalakande Bongo. Sans plus tarder, tous soit déjà Lumumba. On nous appelle ça déjà. Bonjour Héros. Bonjour mon déco, moi je suis journaliste. Bonne santé. Bon, santé Zanangoka médiocre, et en plus au Monique place mon Kutingawa. Tout en est bien moi en anglais, même si j'étais des cabinets en anglais, ma faire en anglais privé. Mais les lois qui sont de mon côté, nous sommes à Mosala pour la place bâtie Cornaille. Merci Héros. Héros sur le la biso na sima ya makambo oyo salaka. Nani azara sima na? Mais na makambo tunga na salaka neti na ndenge nini na comprendre te message. Makambo na yo ndenge papa kufa utikala pe na makambo ko gera kaya ye. Et là, mon côté, papa n'a pas de gérer, mais sauf na se gérer kanga moko, po vie ezali dépend de papa te. Ngana zaba nanga, ba koko nanga bazali, na entourage neti lelo, ceux qui n'ont ko vivre muke ko survivre à partir de bin internet, hein, bana poto, o bande ko Lumumba Héros national pesi bango merci mingi, ne bazo sal sanga muke atana se faire soigner. Mais ndenge liboso ezalaki obandaki kolela mwa mingi à partir de internet au retrouver pe bandeko na yo na musika. Te nazo trouver bandeko na ngai bazana makanisi. O balinga Lumumba ndo bazo sala sangata mukata $20, $100 ça dépend ya moto. Ndena moni bandeko ya Lumumba nde bango me oyo ya Kinshasa te po basala saka pe biso te loko moko zalité. Moto akosote. Ba ya papa pe bozora te. Tozoka te pata musuba zwaka po soki moko mosumo kolinga na komemepe leki ya suka ya Héros national za locataire na Mariano ya ndako ya chambre salon na souligner yango so mo dite memo kwa to koma kuna za pitoyable même ko dimate leki ya suka ya za locataire ndako ya chambre salon moi za bana 5 bavana na la na salon et c'est ça normal. Eloni esali kele ki ya Lumumba po to yebi Héros national aza mutu moko ayebani na kata mboko en principe no pe bana na ye boza pe batu mo bokolela te bozwaka pe c'est-à-dire peut-être musuba zwaka ezali bo na pesi bino pe liloba mo tuna baye bazako kamaneti Congo famille ya Lumumba bazalaka wapi est-ce que place famille Lumumba bazalaka pour soko mina poto tuna famille de Gaulle famille Kennedy ou bien nani Giscard d'Estaing bakuzano famille Giscard bazaka wa to kinga be Jeanne d'Arc mais soko famille Lumumba bazaka bazani pas moment soki bato nyonso baza ko émerger na Congo bazotanga ko papa na biso de bazo vivre mais biso soko zana rien prévenez que tout est à vérifier na lobite que pour na cause pour na sentiment tout est à vérifier moza ba journaliste depuis papa leki nanga kufa ki Mzee Kabila tilelo mwana moko te Lumumba ni koko ni are koko almaza go rote moi tozali bande ko senge to se retrouver mais tozali te bo atanga na lelia onana ko salisanga moto te to continue kana pasika ezane tilelo na zaina makansi pe chance na monio esengeli komeka ko changer cérémonie papa na biso Héros national
Pour chaque fois, ça a le 17 janvier. Mokolo akufaki. T'as dit, bah, souhaita qui akufa. Autant, bah, fêter le 2 juillet, Mokolo Botamaka. On est quoi? Bah, tu vas vous en essengo. Pourquoi normalement, le 17 jours de méditation. Donc, on a le bac l'autre fois qui est. Peut-être que le monde batika kosamba yesuté na vie na. Mais curieusement, c'est comme le 17 janvier, bah, qu'il y a Notre-Dame à Lingoual. Et c'est pas ça la volonté na. Musée Kabila, papa chef de l'État, Raïs, Azaka musulman, c'est comme le 16 bah, qu'il y a un centenaire protestant. Et c'est pas ça la volonté na. Demande Mikakaton, monsieur, vous allez au copain, vous allez problème spirituel. C'est longa. Pour tout ça, vous avez peut-être c'est dans ma quantité de village, mais à Congo, à Kinshasa. Mais M. va faire Tarabongo et Bakena Notre-Dame parce que nous sommes à la volonté en Zambie. Ceux qui vont en Zambie, mais tout ça qui n'a Patrice Emery Lumumba. Mais à hauteur quand tu à son âme, le 17 janvier, bino pe banana na mona abokenda kotika mo ba fleur na monument. Est-ce que yo posa na kati wana? Te liboso tango inauguration monument na bande okende. Tango ne ko comprendre na sosoli nanga na ndenge nanga. Tango la naka liboso na les pauvres Tshisekedi, Alekaka na RTN Salobino, on se moque de Lumumba, ça c'est pas Lumumba. Veve Lumumba, maman ba Juliana, maman na biso Salobino, ezali mobile nanga te. Leki nanga Roland Alanda ka père Lubino, ça c'est pas mon père. Leki Lumumba lui Richard, lui Lumumba, na 2009 ngo eto kena monument bi ezali yaya nanga ite. Bon, mais gouvernement bi yekaka. To kosani, to kondima kae. Mais ngana zali na se vanter te tuna motonyo so mona Lumumba so mona ngane poni papa nanga. Minga zandenge wana te. Wona zali soit Mobutu soit Cameroun to na filmer ça n'a rien à voir avec Lumumba. Pop no pesa aspect ya moro pena Lumumba ngongo balbaka nani Jésus, bah fait 3 personnes na croix. Comment Lumumba bange basa la statue ya Lumumba na ba petite statuette ya Okito na Paul Maurice et refléter l'image ya mokolo wana. Meta ngbatie mo connaissance ça n'a pas de sens. Gazo me loko mo za kuna te. Ese esprit Lumumba za ona. De na moni bana ba so il sanga Lumumba. Ba marché ba bifo ba déclarer na Belgique pendant pe ba zong sa kora Lumumba. Po to zonga na Hiroshima. Depuis Lumumba ngo akufaki, est-ce que le gouvernement congolais va salir prochain Lumumba? Ni na kotuna bino journaliste mo tuna bango. Bon, baza ba Lumumba to boyite mais basi ba sala prochain Lumumba. Iza na ya biso bana tene to sala, izali nde gouvernement, senge gouvernement pe tout cérémonie sale mais senge gouvernement congolais ba meka ko senga pardon au peuple congolais pour mort à Lumumba qui le Paul Maurice. Même musée Kabila so akufuna bureau, après service. Nde bo senga na zana ngwana. Vous avez un droit à kokende pour solana bakonzi. Est-ce que ba pesa pe tamoko bayoka yo? Wana zali to kota butu mama. Yo ka kende bebe ma ezo kende. Na komona boyo, est-ce que ba kuta nangawa? Ngazo luka baluka nenge umoni diske. O diske tango kala, diske fono ba no baluka ka boy. Ndenge na zo baluka. Po ke no lele penang. Est-ce que na ko vivre boy? Ese ndenge na tambola kana makolo mamona ngate siba moni mona lumba na zoleka otala ba midande bazo seka ba bazo kamba biso bi oh ata konkonga ngutala mona bana lumba bazo souffrir ese bo sekanga mais apena ba susu baluba M Suzana ngoyote mais ndenge kaka elonge kokani mais oza mamona lumba te c'est pas cher tango papa nanga lobaka l'histoire du Congo est falsifiée ça serait écrite par les Congolais et même ça ne venait pas de Moyen-Orient ni Asie ni hier. Jusqu'à ce jour que nous sommes, il n'y a aucun professeur d'université de l'histoire qui connaît le Congo. Ni le gouverneur ne connaît pas. Le premier année que même si on a un monument, qu'on a soit des monuments Lumumba. Bah comme que Lumumba est né le 2 juin 1925, c'est faux et archi faux. Des papas na biso lolana même honoré banda na quoi bekipel. Bah le Lumumba est rwandais. Vous voyez pourquoi? C'est parce qu'il ne connaît pas l'histoire du Congo. Que c'est papa tango abota mais comme nous avec Lumumba. Ils ont dit Okita Sombo ta osa Esaïe. Il est né lundi, le 2 juin 1928 à 7h du matin. Tango abotam, Simo Kimbango était là. Et c'est Bango Beyango. 5e jour de naissance, il y a papa. Maman, on est mort, il libelle, mais ça, papa libelle. Et c'est Bango Beyango. Mais Bakol Babilok, oh, superficiel, mais il y a bon zino Beyango. Bon, le monde va s'être classé. Surtout tous les gouvernants, tout le Bango, comme ça, que Zongelanga. L'idée maîtresse, c'est que tout le monde va jouer avec les Kisangane et les Sakai. L'autre fois, Mobutu qui a tué Lumumba. Mais les mêmes Mobutu, à Bomagi, papa, n'a pas comme si Lumumba héros national. Bon, ça comme ça, comme ça.
nde comme ça kobosa na ka histoire te histoire kotika histoire moninga za ka fier c'est passé marié ataba lobina za mwana na été bon engagé bango dernière fois ba jeunesse mosuba yaki ya maisha park na mosusu ya sere moko bazaka na lingwala zaki 3 chaînes be ko tura makamo pa na pe no baka bakamba Samuel to en direct ba tu pe Samuel to izali correct lobina za mwana mobutu mais tant na lobaki ba mona kinda aventurer mais mais chérie ari mais tango ba ko confirmer bango moko bandimi nzo motango ayiba quand même makambo gane bi Congo avec cette attitude même garçon avant mon konzi a on a mboka 4 zali bele Congo changer mais ba kondi melanga te pour nazara mutuka te ndako te même velo nazana ngote et c'est mon bola ba kondi melanga mon même de chef de l'état de kurabiso tango saka concertation c'est ba yenge batonyos non mais sengala ki na bakulu na bazala na ba chek bazala mais bazota net ngana zo na zoto kabia avant kuna wazana mutuka akota ese bato mutuka ne bazamba ile kwa kabiso ndio moni même droit au droit balaksana université na droit bazola na télévision zali contraire soki tozalaki kolingana timboka calculer mo ozala mokonzi oza mokonzi te tango ebi ko calculer okenep c'est pas milaksine ba loksa deuxième tango ko bota mo okenep c'est l'hôpital et c'est pas nape ba enseignant na hôpital il faut ba soigner bango malamu nga papa nga azaki za enseignant te azape docteur te mais na lobby pour aspect politique général au Congo ole ko bunda kaka bo panape tokyo kene panape élection ezali malamu bon yo nanga ata to voter sur élection yo nanga to yalo ni interna biso zanakati ndeko ole ko s'occuper na social to liya malamu nende baninga yeti Brazzaville yao moto nyonso oko zanga biloko apokwa mais des jeunes ko zanga te et c'est normal na kati ya Congo to ba no defa lipa mais c'est comme normal soko lobi bo lobi mabe non ça passe mingi pourquoi pas yo pe okomaki na okotaki na kati ya Assemblée nationale okoma moko ya ba dans moko ya ba kambi ya mboka oyo oboyaki na oso ba proposaka yo boy yango ozaka atile lo botonde na maman ce ba ninga peso mosala yoko boya pour vivre il faut ça là le quoi na zo bela bona okenda no pile ngeni ko zo mbongo kisi wapi il faut na somba kisi na se faire soigner ce qui va proposer qui que na boya ki motomo bia d'ailleurs te proposer ka boya ka yaka ko bisanga to ko tourna na télévision ba pesi biso mosala te sono kanga na bango makasi ou bien peut-être ngana lo baka bon tout aspect mosusu tant mosusu chef de l'état pendant pe batia kanga quelque part mais na sina kufa ne nzambe za batanga peut-être autrement na vano lengo wana po na meka ko survivre pour façon papa nanga kufaki ngana zo subir conséquences c'est comme si balinga lumumba te bazo kosa bazo badia na bebo so balinga lumumba biso to ko souffrir jamais ndengo makanisa na makoloba na zarango wana ezaka yo mo comme tozana ba situation oyo to bande kono nyonso bazana ba situation mo critique moni nde ba so mala mona ndo moni bato baza confusion zali bo so ba bi famille lumumba bakanisi Juliana lumumba na Rola lumumba na François famille lumumba te mais biso bana lumumba tozali 16 4 fils adoptifs 12 biologiques avec 10 mamans moni le quoi baby histoire était ba ko penser nani so ba bi veve ne mosi ya lumumba est-ce lumumba la kana ni kiaza mosi nai moni place zo Congo ole batuna ngande famille est-ce famille lumumba zala ka famille bo bazali bango we mais bande kwa lumumba est-ce que ndeko na bina bota tika bana combien bote mais opportunité kaka yo zaka mo na ete soki ngana na obina lobi mabe pona par exemple na gouverneur majorité ou bien c'est na voiture ne pas le fil lumumba so na commission à voiture le fil lumumba c'est comme si pose la monnaie monter fort gouvernement c'est pas ça ba boti nde beba kama na bango non gouvernement de pourquoi toujours souffrir nenge na zolo ba non c'est na ventiler za mo lumba te atako bazoka balanda ka moto yango na ko comité lumumba na zena madame na comité lumumba na miso na zoka miso na ngana 5 ans te lumumba na mino na mongongo na makamonyoso eko bana ile chongo ninge mama ngaza pire métis ba Kongo mutando comme na bimi yemei ba mitaka moto na basuki ou bien na ba forme bien ko tambola soki na mona kai tango zalaka neno ko mitei c'est ça. Merci beaucoup soto ko yeba papa Lumumba héros national tango akufaka yo zaka na âge gana botami le 28 septembre 55 exactement 5 ans.
histoire wana nyonso koyeba badasi na eza ke papa héros national abandaki koyebisa yango déjà bien avant to oyebi kaka na vanda papa na ngai na vanda na ndako moko bote na zai epe mama na ngai yo mona ta ezaki prévu tango ba François ba Julien ba ngene en Égypte ezaki prévu ngana kende pe na Égypte vu que divergence conflit ezaki entre la veuve mama na ba Julien na mama na ngai po ami intime Lumumba na Kisangani de noko na ngai Albert Maurice ezaki milatre ba mango mi balé alors akoya kotala mista na ye azui grand sœur a camarade na ye so epana pe ngai ye azali ndeko na yo ngai sikoyo na ye kotala na bimisi yo ya kozala makatike yo koza mwasi na nga nde mama ona akutaki siko papa na mama na nga na foye elinde epesi conflit sikoyo bakalike so azuzwi nga siko apesi na ye ese nakobika nde pourquoi nga natikalaki na Kisangani bango bakei na exil. C'est pas dit en exil qu'on devait le fils de quelqu'un de passer ngo zanango neti soko tout ce monde ba congolais Lumumba Mobutu azaba na kombi o bana Mobutu azaba vivo baza 15 ese baba ibi yango comment to ibi ka manda obi mi sa du mi bale mais c'est rien problème to sérieux pays photo comme la histoire à Congo batonyo so ba leve ba yeba yango na mama nani ayaka naona kini oyo na kini oh lelo ke batu ba komo yeba ke mona Lumumba en plus na famille na yo boza combien yo za mona liboso to mona misat na libomwa mama na libomwa Lumumba te mama na biso azai métisse bon abotinga na papa na ngai moni mwasi nyonso soko ozali kitoko mingi bakolula yo ndenge na botamaki mais na famille mama abota biso 4 3 filles nga moko mobali yaya na ngai liboso nde mama ba Patricia Longomba ba Malu Longomba ba Albert Longomba na Victoire voilà yango wana mais côté mam ko Kinshasa po na yakawa na famille po famille tango à l'époque même yaya na nga o babenga na okejazo mado motema pasi mingi yena banombe la mabutu bloc na Guadolite à l'époque bazobenga mama loboko moto zana o standing depuis kobotama to souffrate famille na biso eyebana mais na Kisangani même netiao côté abo mama tout ça bien mais bon le quoi papa pe akufi mama ba koko ba nyoso ba kufi bo il faut voir vie ndenge zo mene même tango musée ya kinga na bando sana Fredi Mulongo bazeti nera na zaki bien na sena Faustin Mune na service national na zaki bien na sena Rafael Gena na CPP na zaki bien tango mika CPP ngai Rafael Gena mwanzo kongo na garage wo kilo nous souffrir les années étapes à souffrance une étape pour vivre n'était l'obana na ngaba so sanga. Merci beaucoup héros surtout ozonga mom ke lisolo ya leki ya héros national au lobby ke azana niveau moins critique eza ke na tango na bango bande ko mipesa mingi na babasi na loyenge po lelo akoma ko futela to eza ke biloko ya yaya na eba botela ki te ezali ndengo na te omoni tango sa reconnaissance na moto ko honorer moto c'est moto la famille bazaba vivre quelles conditions ben c'est mon collègue qui a Lumumba na lingi avant na condition na à salaka deuxième agent simple mais na titre honorifique il suffit même que vous voyez l'équerre national côté moi moi standing et baner refléter image pana petang netinga natanga te bato misu to mona na ba papa na bango sana pena ba banque akufi ba ju moi na moko a remplacer na Maria tangate pour la récompense les bozala il faut ba récompense ga Lumumba maisalité que qu'on a baka Lumumba lokuta pour la Congo batanga comme mibale soit Jésus soit Lumumba mais au moment c'est comme ça Lumumba Kimbangu na Jésus voilà. Merci beaucoup héros na kozwa pe na koluka oto kende ko tala ndeko ya leki ya héros national s'occuper eza ya solo ye to ye pété to découvrir ye kaka héros national mot de la fin numéro de téléphone na bato ba Holanda yo to pe bazan pour ça bazwa yo kombo nanga intégralité zali Lumumba Saliboko Michel 081 51 41 548 081 51 41 548 Lumumba Saliboko Michel de Komorangangwana. Bon, na pesi bango nyoso mbote courage mboke za biso nyoso ezali te to tikeli bato
mais biso tosangana tobongisa Congo ya Lumumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Madame Rosette Lafleur d'Ambou. La classe et la noblesse appartient à Yolma Amora sur bien. Merci beaucoup toi qui n'a pas caméra, Shadrach Discorrect. Merci beaucoup René Abiri, 999 esprit et ils ont un caméra pour Camille l'esprit, Jordan Kambala Kambalastin. Merci beaucoup à Sasata TV Interbalobi, trop idéologie Yondi Makambo. Mes condoléances à la team Rihanna top modèle la reine d'Angleterre Anna Freza. Tobande ko boka maman Marcelo mais to boka sou maman Marcelo parce que Marcelo auto kotika biso Babylone bazana matanga. Merci beaucoup à Mariam Irene Chira pembeni ya Anastela ozolelara na muninga boinde zalaka tokutana à la prochaine occasion. Bye. Mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika.